Shalom, shalom, peuple de Dieu. Na pesi bino mbote, na kombo na Yesu Masia. Bana na nzambe na pusani lisusu liboso na bino eza yanga bino se Rebeka, mama Rebeka. Na Yesu kosoloa na bino ngandeko na bino ya mwasi pona oto bandaka to silisa yango lelo. Note kotiela bino video moko wana na bimakamba nzambe fuku bandango pe kosilisa yango tellement makambo ya ko te ya liloba na nzambe pe bana nzambe za tellement ebele. Donc olaza ko inspirer biso na kati ya Biblia eza monene omona na chapitre moko nzamba koko kundolela yo mabombami pe atalisa na peuple na ye. Alors mama Rebeka ye lisusu tosi sa video oyo mama Rebeka bandaka na bino so bozongi sima na ona tiaka pona basi oyo nanu baboti te nanu basimbi pe promesse te to ba mama o baza na posa ya bana. Ya omoni mama Rebeka pusa liboso na bino pona kosilisa oye abandaki. Na yango ndenge tozokota na video na biso me mutu asungaka biso ezali kolo na biso Bible lobisa molimo mosantu bosali loko te tosenga faveur pe grâce ngolu pe bolamu na italisama na bavi na biso avec ekolo asala biso toloba malamu pe bana na eli bota na yo eza na pasi bayeba kososola malamu lelo ndeko na bango ya mwasi liboso ya télévision na bango pe na ba téléphone na bango na bondeli na kombo na Yesu Masia kozala malamu pe soki obondeli na biso kotika pe kokaba moma o pe tango oyo na video na maboko na kolo tobondeli na kombo na Yesu Masia. Yahweh nzambe abosantu le créateur de toutes les choses mokonza l'univers nzambo David atatoli nzambo bapôtre batatoli baprophète kolo badisciple balobi nzambe ya motema malamu nzambo za motema malamu oza bolingo bolingo na onde ezali ngolo na biso tozwi grâce papa ya koyeba yo osali biso pe grâce ya korevele biso makomi na yo pe kolakisa biso esika bapromese na biso ebatamaki ebombamaki po te toyeba na korapele parce que Bible bi rappelle ma mémoire. Na posani liboso na mpona kotalisa libota na yo ndenga pe nasalaki mpona bika pe na kosevoir ndenge bango mpe bakokosala mpona kosevoir parce que olobi na ndako na yo ekomba akozala te. Video etali basi ya mabota basi oyo baza kolela basi oyo baza na posa basimba batrésor na yo basimba lipamboli na yo na nzela ya bana parce que Bible elobi mwana aza lipamboli kouta epai na yo. Yango mona azwi video natika yango epai na yo yotia nguya na yo makoki na yo bakapasité na yo na kati ya video ntongo ezokende mpona kodéclenche miracle na yo na bavi ya bana na yo kolo bao bazalaki kolela bamona bolamu na yo etalisama na bavi na bango lokumu ekozongela yo nzambe ya Israël nzambe ya bosantu le créateur de toutes les choses le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Molimo mosantu sunganga na te ya yo malamu na lobela o malamu pe libota na yo sosola yo bolamu no etalisama na mokolo lelo poza mokolo ya sika o tomona te wuta to botama kolo za malamu kimia na yo ebela biso papa bisika video kokende kolo assiste yango bandako ekokota yo lobi ndako ekoyamba biso eyambi yo soki bayambinga na bandako na bona nzela video kolo bayambi yo sala misala pe kamosa bango bolamu na yo etalisama bisika ba video okokende na bondeli bongo na kombo na Yahweh nzamba bomoi tomi bombi na makila ne pe to bombi video na makila na ye tolobi amen. Na yebi esika ozali olobi amen mama Rebeka ekosilisa video eza malamu kobanda pe kosilisa yango na nde babengi makambo na nzambe po azali ebandeli pe suka Bible ezoloba na biso na Genèse Apocalypse na Apocalypse ezoyebisa biso na 22 na bosanaki na Apocalypse 22 je suis le premier je suis le dernier donc tozobanda pe tosilisa parce que aza mobandi pe kosilisa biso tosilisa makambo na biso te me yeye moko asilisaka yango. Alors fongola Biblia na yo lelo mama Rebeka ekotikela okaka bilaka pe neni okoko salela yango pe na bando ko expliquer bino ndenga pe na bande ko déclarer na kati na kolela tanke na ki koyeba vérité vérité nini mama Rebeka yebaki vérité ezalaki ton nazokota na église pe kobondela ka koluka nzambe bazoyebisa biso kolongola zembe eza mabe toyoka batémoignage ya basi mosusu balongola bazembe bakata bango batrompe babuta te eza na basi mosusu kolo balongola bazemi mingi basimbi lisusu bana
te. Me nzambe ebangisaki nga paske na longola bazemi nombre, na longola bandeko na nga nayebi te, na bangaki makasi, na kotisaki kobanga na kati ya vi na nga. Me kobanga na nga ememaki nga na banzela mosusu te, ememaki nga kaka na se ya makolo ya nzambe. Ndenge Bible ezoloba na Psaume 7 nde nazoyebisa bino mbala mingi ke nzambe atombokelaka bato baboyi kozongela ye. Me nazongelaki ye mokenda nyonso mpo bana bautaka epai na ye. Nayebi te solution nini oyo nga nakokaki kosala na ntango wana, ntango na bandeki kobanga. Me kobanga nanga esalaki nga naluka nzambe ya bomoi. Nde omoni na bandeki kobelela nzambe mingimingi. Nazalaki kotushe nde naza fille unique ya mama na nga. Na bandeki koloba na nzambe tala naza na mutu te, naza na ndeko te. Baleki na nga oyo mama na nga botaki asimbaki susu bango te, bango nyonso basilaki kokufa. Nde na bandeki koyebisa nzambe ke naza na bandeko mpenza te. Par rapport pe ya histoire na ngai nde bolandi na témoignage ya mosu na beta mwana ndeko na ngai ya mama na ngai aloba na ngai ke tia na mutu na obota motikala yo moko, bana na biso baza bana oyo kokobeta te. Babiloko wana etikalaka biso na motema. Me yango wana pe nazwaki yango lokola baargument ya kolelela nzambe na nga mpe koyebisa ye ayokela nga mawa, ajuge ngai selo mabe na ngai te, me ayokela nga mawa, asala nga grâce, apesa nga libota, apesa nga famille, apia nga mpe bandeko na nga, me amema nga mpe mosika esika oyo tokozala ngai na ye. Ezali promesse napesaka ye ke esika oyo tokozala ngai na yo moko na bana na ngai. Bandeko makambo tolobaka esalamaka nzoka penda, topesaka nzambe bilaka boye bilaka elalakela te. Biso moko tozolaka kolo eloko rendre compte ya makambo oyo ozoloba. Nazalaka koloba na nzambe, yo oza na mobali mozoyebisa nzambe na ozala mosika kolo omemanga mosika paske na libota nanga balingi ngai te. Mosika oyo nga na ozalaka na yo na ngai na bana na ngai. Donc na bandaka kotia nani papa bana nga te na losambo na nga. Na bandaka koyebisa nzambe na ozalaka ngai na yo na bana na ngai. Prière na nga bandeko na nga esalaka wana nayebi te mpona nini na bandaka kosambelaka bongo. Na bandaka koyebisa nzambe ka bongo ke memanga mosika balingi nga te. Esika na okende memanga nazalaka yo na bana na ngai. Ka ngai na yo na bana na ngai lelo pe nakomaka ngai moko na nzambe na bana na ngai. Ezali losambo oyo mama Rebeka abandaka kosala. Me nzambe ajuge nga selo mabe na ngai te, selo bafoti na ngai te, asali ngai grâce. Toyoka na liloba na bana bano revele bino basekele place oyo bokokolelela nzambe mpe korapele bapromese na ye na ye na bino na Psaume 103 esika oyo nazolobela bino molimo amemi nga kuna. Donc kanga nazoloba nayaki na passage te, me molimo aye na nga awa na Psaume 103. Totanga na komona Yesu comme molimo amemi biso awa. Natangi na Psaume 103 na 8 Bible ezoloba nini? Yawe azali motema malamu mpe ayokelaka bato mawa. Moni esika amemi nga tout de suite asili kaka noki te pe atonda na boboto. Asambisaka likambo ntango molai te, kanda na ye ewumelaka te. Apesaka etumbu te ndenge ekoki na masumu na biso, pe azongiselaka biso mabe te ndenge ekoki na mabe na biso. Moni molimo mosantu apesi nga vection ntango nazoloba ke ajujaki ngai te selo mabe na ngai, ayokelaki nga mawa paske nayebisi bino nombre na longola bazemi nayebi te. Nakoki mpe kokonta te mpo nayebi mpe te, naozaka mpe te mpo nayebi te mpo alimbisa nga. Ntango nazoloba na bino boye nde amemi nga na Psaume 103. Ça veut dire ka tout de suite awa na pleine vidéo nzambe ayebisi bino mpe ke akojuge bino selo mabe na bino te, aoyokela bino mawa, asambisaka likambo ntango molai te. Me nazoyebisa bino na Psaume 7 eloko nini kola azoloba na biso ava nazongela natangela bino makomi na bongiselaki bino mpona kolendisa bino mpe kopesa bino bapromese baargument oyo ekoki kosala bino bosimba nzambe ya bosantu. Boyoka oyo nzambe azoloba na biso na Psaume 7 na chapitre 12 tina 14 eloko nikola azoloba na biso. Nzambe akataka makambo ya bato na bosembo ntango nyonso. Atombokelaka ba oyo baboyi kozongela ye pe atombokelaka ba oyo baboyi kozongela ye, apelisi mbeli na ye pe abendi munduki na ye ya baflèche mpona kobwaka, abongisi bibundeli oyo ebomaka pe baflèche oyo batia moto.
Ça veut dire nzambe akitaka etumbu na ba o baboyaka kozongela ye. Mais na ba o bazongelaka ye aza nzamba bosembo batrouvaka grâce liboso na ye nde siko bakendaka kobika makambo alobi na biso na Psaume 103 na 8 soko kiti alobi na biso ke nasilikaka ntango molai te mpe natonda na boboto kanda na ngeza mpona molai te na ozongisela bino mabe te nde ekoki na mabe na bino masumu te nde ekoki na masumu na bino donc etumbu te nde ekokeli mpena na katela bino na ba o bazongeli ye babikaka ya grâce mpe ngolu na ye. Zongela nzambe na kati ya repentance sincere tala bisika yo okweyaki nde olela mawa na nzambe nzambe akotanda esu bolamu na ye na vi na yo akosala o grâce asalanga mama Rebeka na tombo loboko likolo kolo na nga azomona nga nayebi nombre te nzambe asalinga grâce lelo apesi ngai bana ya nombre nga na tombolumisa mpe na nga likolo asalinga bolamu ayokeli nga mawa ajuge ngai te selo mabe na ngai lokola nazongelaki na motema mobimba napasolaki bilamba te me napasolaki motema na nga et Dieu a eu pitié de moi m'a fait grâce lelo na bengami mama yao nazalaka na siongo tona ba o mama Rebeka. Alors eloko nini yo kosala mwana nzambe rappele ye bisika yo koyaki ndima mabe na yo lela mawa na ye mpe mikitisa liboso ya nzambe ya bosantu ayokela yo mawa. Première procédure, banda kokoma rappel ma mémoire. Tu vas rappeler Yahweh Zambé Abosantu na Genèse na Bible ya Genèse bisoto benga kango Bible ya Ebandeli bino benga kango Genèse tozana Genèse 9 na bandino na Yahweh a bénisi Noé na bana na ye Nzambe apamboli Noé na bana na ye alobi bo bota na donc bo bota pe bo tondisa mokili. Alors c'est très important de na ibisaki bino ke fubo yeba bakoko na bino na bonzambe fubo yeba ekolo na bino na bonzambe parce que toza bato bandundu toza bato yaba Congo baluba bayanzi bateke bikolo eza tellement ebele na mokili wana bikolo ya mokili oyo ya se parce que mokili oyo na yebisa bino ezali l'ombre des choses à venir mokili ya sika ezali ekoya mais o ezali kaka l'ombre pe nzela o biso tozo bongisa po to kota na mokili ya sika toza bapa awana se na ba video na lobaki na bino yangwana mais sikoyo na kati ya makambo o ya bonzambe promesse na yo pe eza ko lié pe na ba ekolo na yo pe spirituel na bakoko na yo pe spirituel bakoko na biso spirituel bazala po nzamba abengi biso nyonso ape biso pema ana ekolo aponaki atambwa na bango aza na bato oyo asalaki na bango alliance mpe mabota na bango epanzanaki nde azobenga batribu de Juda baekolo ya Neftali azobenga baekolo ya Ruben azobenga baekolo ya Isakai donc bato na bato baza na ekolo na bango nzambe akabolelaki bango mabele nayebisaka bino nzambe arapela ngai aloba oza Israel ekolo ya Jacob nzambe apesa ngai ekolo osomona donc ekolo na yo pe kosungaka yo pe ya molimo spirituel po na vie spirituelle na yo oyeba oyo ozali parce que nga pe to na lelelaka ye nayebisaka nzambe ekolo Israel to bazongelaka yo boyaka bango te otikaka bango te yokelanga mawa naza ekolo na yo oloba na nga naza Israel ekolo ya Jacob yo nzambe Jacob nzambe ya koko na nga nzambe asala boyokani na bakoko na nga yokelanga mawa pe Dieu ayokelaka nga mawa asalaka nga grâce preuve ane nga pe nazalaki mwasi ya mabe lokola bino me nzambe asali ngai grâce bongo mpona nini yo ozalaki na mabe mpo longolaki zemi mpona nini nzambe asala yo ngolu te mpona nini nzambe ayokela yo mawa te ndenge nalobi limisa mpona lobi nazalaki mwasi mabe lokola bino donc mabe lokola bino eza langage ça veut dire que eza na moto akoloba naza mbindo naza moto ya masumu est ce que ngai naozwa grâce nga moto mabe boye naozwa ngolu parce que so nalandi maloba na bino te okokanisa mabe abenga moto mabe to abenga moto ya masumu moni okoya kozwa mateya na ndenge malamu te donc mabe nazolobaki na sansi omimona sali te me nzambe azomona obongo te ozose kondane pendant nzambe akondane yo te aza na poso telema opusa liboso na yango nzambe alobaki na biso bolakisa bato ndenge bino bosali mpo bobika mpo bango mpe basala la même chose mpo bango mpe babika alors pa nzambe rideau eza deja akopasuka kosesantaka culpabilité te forcer royaume ya nzambe eza mpona baviolent nde bakokota yango même na makambo
makambo nyonso meme mapamboli na ye bénédiction na ye eza mpona baviolent eza kaka royaume de siete forcé na kati ya repentance luka ye atatona oza na esika okosimbela ye meme na adoration luka nzambe meme na kati na louange luka nzambe meme na kati na repentance c'est la conscience na yo sala efonctionne mpe détermination na yo ekosala yo kutana na nzambe mpe osimba nzambe kobeta libaku te eza video malamu eyeli yo lipamboli yo nono meme mwana te mwana aza kaka bénédiction eza kaka mama oyo abota te mwana lipamboli mpe kozala oza ya kokauka eza mbongo nde biso nyonso tozoluka nzambe asala biso grâce etine bénédiction oyo tozoluka nzambe afongolela biso le reste ndenge diable akangi ndenge akangaki réponse ya Daniel kola ayokela biso mawa atindela biso Mikael atindela biso baange na ye bakita babundela biso afin ke tokosevoir nyonso oyo nzambe alakaki biso na mobembo oyo ekokosalisa biso j'espère bolobi amen elongo moko na ngai nasote na bino wana na Genèse 9 na ye na 7 mpona sukisana na 11 natangi na kombo na Yesu Masiya. Bongo Yawe alobi boye na Noe pe na bana na ye bino bobota pe botondisa mokili. Lelo nzambe azoloba biso na Noe te na bana na ye mpo Noe na bana ne deja bakoko na biso baleki. Lelo nzambe azolobela yo na nga mama Rebeka mpo na biso deja lipamboli ezaka mwana te mapamboli na nkolo eza ebele mpo ye moko azoba bomeka ngai botala ngai so na fongolela bino likolo te. Bolembisi na biloko nyonso ya bomoi oyo ezali esika moko na bino bonde bandeke banyama ya mboka pe ya zamba pe biloko nyonso oyo ebimaki na masuwa nazali kosala boyokani kati na ngai na bino biloko nyonso ya bomoi ekokufa lisusu te ndenge ekufaki na mai oyo etondaki na mokili pe mai ekotonda lisusu na mokili te mpona koboma ya yango. Ça veut dire ndenge Bible ezalaka boye soki otangi verset biblique il faut senga inspiration par kolo faut yebaka korapele nzambe mémoire na ye parce que nzambe se trouve dans la parole de Dieu. Bible elobi rappelle ma mémoire kolo kokoloba boye azoyoka te monoko lokuta Jacob azoyebisa papa na ye to tosololaka na kolo soyi monoko makila nyonso wana biloko masumu ntongo Jacob azosolola na papa na ye monoko oyo ezalaki koloba na Jacob ezalaki monoko ya lokuta Jacob azokosa oyo azali Esayi ndeko na ye osomona mais papa na ye alobi ni voix nazoyoka eza voix ya Jacob mais alataki lamba ya Esayi solo ya ndeko na ye esalaki ke atrouvé faveur epai ya tata na ye mpe bapoile oyo mama na ye alatiaki ya niama malgré mensonge mais esalaki ye atrouvé grâce ntango asimbaki poso ya niama. Alors niama oyo kokolata c'est notre Seigneur ntango ozopusana liboso ya kolo Yesu Masiya mpona koluka faveur mpe bolamu na ye mpona lipamboli eloko nyonso oyo olingi lataka makila na Yesu parce que yango nde kobikisa mpo mongongo ezobima wana mongongo ya moto alokuta moyibi ozokosa liboso ya tata mais eloko yayaki nango yango ande tata andimaki parce que ayoki solo ya mwana na ye asimbi ayoki nzoto ya mwana na ye nde apambolaki ye. Yesu Masiya azali oyo kolata pe kosimba ntongo ozokende liboso ya tata kolela mawa na ye ngolu na ye me kobosana makila na Yesu te comme mato oyo kokosauve liboso ya papa oyo bana kozwa lipamboli oyo ekoki na yo kobosanaka te kolata poso ya nyama oyo azali l'agneau immolé na nzoto na yo afin ke ntango tata azotya loboko boye azomona yo azosimba kolo na kati na yo akobosana te kopambola yo quelque soit to méritaki te mais à cause ya elamba à cause ya l'agneau immolé oyo lati ya kosala yo bolamu. Bible elobi si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois cette vidéo mama Rebeka biso loba vraiment cette femme a biki grâce ngolu na nzambe yango partager na biso expérience na ye ya kolela miséricorde na nzambe na motema mobimba pe nzambe ayokeli ye mawa nazaki dignité ya kotema liboso ya nzambe ope komona bolamu na ye mais nzambe asali nga ndi grâce parce que nazaki na mabe bisika nyonso donc
me nzambe aza nzambe mpenza ya boboto, afutaka biso selo mabe na biso te. Toleki na deuxième passage koma yango apres na kolendisa bino na makambo mosusu eza expérience ya malamu okosimba motema na yo, zwa makasi se fortifie po france elingaki ebima me engai obima ya malamu te. Alors ntina 17 alors funa kita ntina 17 bongo totangi na komona yesu bongo nzambe alobi nakopesa bino elembo ya boyokani oyo nasali na bino na biloko nyonso ya bomoi. Soki nzambe asala alliance boyokani na nyama bongo yo mwana nzambe parce que alobi na biloko nyonso ya bomoi na opesa bino elembo. Donc nzambe azosangisa meme mapamboli aloba ebe na banyama babota bakoma ebele ebon mpwani yobota te. Rappelle ma mémoire, rappelez mémoire malamu omona nzambe okotrouve grâce liboso na ye na soki wana we bomoi oyo ezali na bino esika moko elembo yango ekobanda kozala ntango nyonso oyo bato bakuumela na mokili botala na ti ankasiel kuna na kati ya mapata yango ezali kolakisa ebundeli na ngai oyo nabwakelaki bafleshe ntango nyonso nakobanda koyindisa likolo na mapata mpe soki na ebundeli na ngai eyei komonana nakobanda kokanisa boyokani oyo nasali na ngai na bino. Rapelaka nzambe boyokani asala na bakoko na yo Abraham, Isaac mpe Jacob na biloko nyonso oyo ezali na bomoi. Biloko nyonso wana na banyama. Mwana mwasi alobaki ata bambwa baliaka biloko ya bamietu ekoyaka na mesa. Soki bambwa bazobota babiloko wana ezobota yo mpe orapele mémoire. Ntango kaka nakomona ebundeli na ngai na kati na mapata nakokanisa boyokani oyo ya seko na kati na ngai na biloko nyonso oyo ezali na bomoi na mokili. Tangaka bible malamu mpe komprenaka biblia. Elembo oyo apesaki Noé c'est une akasiel mais yo elembo oyo kotalisa Yoshua Mashiach c'est œuvre de la croix, c'est notre Seigneur oyo apesaki bomoi na ye kati na biso. Ye nde azalaka na kati wana soki na Jean 17 ozoka azoloba ngai na bango yo na ngai. Ye moto wana kati wana azosala boye pont biso tozoleka po totendre papa. Ye nde aza na kati wana notre intercesseur. Ye nde aza elembo oyo kotia na ntango na yo lelo ozwi écriture oyo okomisi yango lelo elembo oyo okokende yango liboso c'est notre Seigneur Jésus oyo azali elembo na biso lelo na ntango na biso lelo akufaki mpona biso topika. Elembo ezali makila na Yesu, makila na Yesu yango wana elembo eloko esala boyokani ya yo na tata na yo awa ezalaki arc-en-ciel mais lelo oyo ezali makila na Yesu Masiya. Kolo papesa yo elembo okokozanga argument te liboso na Nzambe ya bosantu. Nzambe alobi na Noé oyo ezali elembo ya boyokani nasali ngai na bikolo nyonso oyo ezali na bomoi na mokili. Nalobi na yo déjà ton sauveur asa elembo oyo ya boyokani ya yo na tata na yo. Soki otangi na Hébreu na Bible Hébreu soki na bosani ezali Hébreu 9 so bandi na 11 ti na 12 kola mipesi ye moko na Jean 17 alobi mpe na mikabi ngai moko komi libunza mpona bango. Donc ye nde aza elembo na yo lelo oyo kokorapele ye comme mémoire. Donc moi nakota na profondeur wana eza te. J'espère que ozo comprendre le langage biblique mpona kozwa oyo ezalaki na jeunesse à l'époque okomisa on attend lelo parce que notre Seigneur est là. Natangeli binongo lisusu na 19 na tina 20 balobi nini bana wana misato ya Noé bazali bakoko ya
bato nyonso ya mokili. Noe azali moto ya liboso oyo babandaki kokata bilanga, akonaki elanga ya vino. Alors bana ya Noe baza bakoko nyonso ya mokili. Ozweka na liloba na ye soki bana Noe baza bakoko ya bato nyonso na mokili, ngafu na pambolama parce que tu l'as béni. Bazala bato bakobota bakotondisa mokili. Ngai olobaki na ndako na yo ekomba kozala te, nga mpe naza ekomba te. Nazo renoncer na baparole oyo bato baprononsa mpona ngai, babwakela oyo bamauvais sort, parce que mama Rebeka azalaka kolala na butu azolota na ndoto na ye ke yo kobotaka te, yo okobotaka te. Ekomi akobota te, akobota te. Makambo oyo ngai nazali komona yango wana pendant ke na mwana moke nasali eloko moko te, me bakondanaki nga deja nabota te. Alors stérilité mosusu eutaka pa nkolo ye moko, mais stérilité mosusu ezali mauvais sort bato basali yo nko. Ndenge Bible ezoloba bango bazala na makanisika ya mabe, bakanisa basalaka baninga banko. Alors bondela Nzambe oloko yebaki likambo na ngai ezouta epai na yo Nzambe, ça veut dire ozozela ngai na dimension nini pe oza na projet nini mpona nga ke ta volonté soit faite dans ma vie. Mais soki ezali volonté ya mokili, tala makomi oyo ezolakisa ke Nkolo tu nous as béni, makomi ezolakisa ke tokozala bikomba te na ndako na yo. Makambo nyonso ya mabe bango baloba mpona nga, naza kokweyisa yango ekweya baparole oyo babwakela nga, bavene oyo babwakela ngo, bandi kokweyisa yango na nkombo ya notre sauveur. Mais na biso pendant ke ozobunda kobunda bongo te, lata oyo ezali manto ya Nkolo na yo mpe zana na poso ya meme mwana pate polonga bitumba oyo ozwa lipamboli. J'espère bozo sosola nga malamu. Na ye na bino na Esaïe, na longo na bino na Genèse, malgré to ozonga na Genèse, mais na ye na bino na Esaïe 50, Esaïe 43. Na ye na bino na Esaïe 43, nini okola zoloba na bino kuna na Esaïe 43. Natangi na kombo na Yesu Masiya, Esaïe 43 tokotanga de 1 à 5. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus. Amen. Natangi na kombo na Yesu. Israël ekolo ya Jacob sikoyo Yawe oyo asalaki yo peza na Bible pe abongisaki yo alobi boye kobanga te pamba te na longoli yo na bowumbu na bengi yo okomi ekolo na ngai. Eloko ya liboso mwana Nzambe foyeba ntango ozolongwa na bowumbu ezali ignorance à la connaissance. Ntango ozoyeba Nzambe ya bomoi, Nzambe ya solo, ezali déjà connaissance, c'est une lumière. Déjà komi mwana ya pole olongwe na ténèbre, malgré oza na famille na bino ata molili ezali yo kobanga eloko te. Bible ezoloba na Psaume 23, ata na molili na banga kilo te pokola tambolaka nzela moko na ngai, yenda longoli yo na kati na bowumbu, na kati na ignorance ya mokili yebaki Nzambe te okomi na Nzambe. Donc c'est une bonne part déjà oyo oza nango mpo oza na makolo ya Nzambe, quelque soit citation na yo ti lelo ozondimela Nzambe oza kaka na elikiaki akolongola yo soni. Tango okoleka bamai na kozala na yo, tango okokatisa baebale okozinda te, tango okoleka na kati ya moto okozika te, moto ekozwa yo ata moke te. Moto c'est une épreuve, bamai bamoto c'est une épreuve. Yango monaki Pierre tombongo etelemi abele likolo Seigneur sauve-moi, c'est une enseignement wana kola salango azar ezate po esika kola azali kimia ezalaka mopepe ninganaka te kimia eloko nyonso tosaka epo parce que ton Jean Baptiste azo présenter kolo likolo fungwami lobi o azali mwana nga bolingo yende na tie confiance na nga nyonso pa na ye. Donc mokili boyokela ye, donc boyokela ye, donc biloko nyonso ezaka na mokili za banzete bambongi eyokela Nzambe. Donc esika okolo azali kimi ezali en monitor azali ko paraître na bavine ya basali ya bana na azali koloba ke kimi ezala na bino boboto ezala na bino po yenda memeli biso boboto amemeli biso kimia. Alors kodindo Pierre azali kodinda na mai c'est une enseignement pour alakisa biso ke bodinda na mai boko tambola même likolo mai, donc be preuve boza likolo mai boko zinda te na mona
bama ebele oyo nzambe asalanga grâce olingi odinda boye odindi te. Me na mai physique boye ngamo mpe naleka na épreuve wana nabetela bino na témoignage, me mai emema ngai te, nzambe abikisa nga na mai. Alors moto ezali baépreuve okokoleka nango mutu na mutu na mokili oyo mwana nzambe futa na mutu na yo eza kaka yo te moto ozoleka na problème kena nasimbi elaka na ngai te babenga nga mama. Eza na bato mosusu baza na bana bazotraverse bamoma moko kuta préféré aleka yango ye moko ti nzambe akobimisa ye akokopambola ye, me nzambe apermettre aleka yango na bana. Me eza banzela mosusu moto azoleka yango ye moko lobi ntongo ozobima yango boye nzambe papamboli yo na bana okomi na esengo. Mutu na mutu aza na baetape oyo azotraverse na mokili oyo, me atiki nzambe te. Yo mpe kotika nzambe te mpona bana bakato banzoloko okende kokota bikotakota kotika elikya na yo nde elongwa te. Tia motema nga mpe natielaki ye motema mpe alongoli nga soni apesi nga lelo famille. Nzambe wana mpe asala yo bolamu ayokela yo mawa asala yo mpe grâce amemela yo libota mpe famille eloko oyo ozoluka osimba yango soki eza esengo motema na akoyokisa yo esengo na motema. Pamba te ngai Yawe nazali nzambe na yo, ngai nzambe ya bosantu ya Israel nazali mobikisi na yo. Nateki Egypte Kushi pe Saba mpona